Capage TV. Capage TV. Capage TV. Basi okoba Lauriane. Autulande nini? Bakabona mobala pesa matière te. Pesa te. Atika le pesa matière te okoba femme essentielle. Imagine même ye Sandra on est Londres. T'as comme ma caméra papa. Avant de ma vidéo. Ça n'est pas. Avant de commencer ma vidéo, comment est-ce que comme quoi finga. Et puis on déco Sandra. Libala, on dirait. Aboma ba comme aboma. Aboma ba libala kufa. Me faisant passer pour un mauvais mari, notre couple pour un couple détruit, alors que la plupart d'entre vous ici, vous savez combien nous nous aimions. Et dans chaque couple, il y a des temps, des fois, des petites frictions, comme dans tous vos couples. Et en 18 ans, jamais nous n'avons parlé de divorce. Je ne l'ai jamais frappé, je ne l'ai jamais insulté, je ne l'ai jamais tapé. Quand il y a maman blanche, ils ont mérité. Il faut dire, banda le vent d'aka na morgue une année. Soki mistunine sur tika na morgue kune tika la. Mais famille et yeba biti ya liwa ende kuna bango. Elle n'a pas pu supporter l'opération. C'est quel genre de l'opération? On m'accuse même de l'avoir tuée, alors qu'elle est décédée d'une crise cardiaque à l'hôpital suite à une opération. Et ils m'ont posé la question. Elle est morte de quoi? Je leur ai dit. On l'a opérée. Elle n'a pas supporté l'opération. Elle n'a pas pu supporter l'opération. C'est quel genre de l'opération? Kapachou, là, des fois, on gagne mes mabisso, hein. Et mes mabisso, na shit, hein. C'est pour cela, la Bible est constatée. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la shit. Bible est constatée. L'orgueil, quand on a place où on s'attendait, c'est qu'on coma. Au dindi poké. Sur l'opération, on est à qui anime. À qui n'est pas qu'on botte à te. Au bâtissa. Ce que c'est qu'on bâtisse, on va parce que ils sont ridicules. Un pasteur a qui qu'on 4 mois, ce n'est pas un joto. Mais souviens Njoto. Ça n'est pas à goût à battre ma bassin. À quitter sans bassin. Et ya. Il y a un peu kanga qui photo bien. Pour tout le monde après une année 2 ans ce que ça ndeni. D'accord ça selon matière on a zoki. D'accord ça c'est qui 3e na kata théâtre. Il y a bango de kune simba te mais d'accord de kende peut-être na mairie, ba sali mariage et tous les arabes pour nous avoir visa, ba long des appels faciliter ba visa. Je l'ai rencontré après le départ de Blanche, au travers d'un ami. Avant cela, je ne la connaissais pas. On ne se connaissait pas. Papa, yo ki obali mwasi mususu. Et puis le lobby ke okenda kokuta na maman ona après liwa maman Blanche. C'est ok après 1 mois. Ce qui était, les bana ngé ba perdre. Ah, papa za mabe hein. Papa za mabe. C'est que yende azo remonter moral na ko likaba na yo. Biso soto yebi ke to perdre ka bampaka. So talibana o se ressaisir. Obiti na tika ko na bana na ngai. Na ta no bana na ngai. Te magoda. Na bi te, no mo des na abetep mama ba faire remorquage tongo. Bon bana pour sa nuit de noces te. Oh, na hours is na hour when you feel kuna pastor uti kuna kuna sikoro bebe na ngo on de beba boti na wileri oh kuna nda boti oh voilà vraiment you Ephraim te kasi muna ka plateau na emisaki yo webiola na zo out ça c'est vrai bani no batochaka na bani ndebo o kuna na ka somo bato akoko ke kuna te c'est vrai masuka ka oh ya yang auto oh nyonso tomona kuna ape ezali donc batiela ngo mpe kote oyo na niveau ya nzela wileri kabinda wileri voilà vite baya voilà donc en face plein victoire voilà donc couragement ya kabinda na wileri voilà on a photo ka ya pasteur na kati na ya ville na ya awa te na biso ba qualité ba rideau na moni ya ko sakana te ba kuiso nga na moni eza ba kuiso me makaba kinse quoi te Por exemple, tu sais, on va passer mon élan, na kati soko tali. Vraiment, mais Ephraim,
kasi na tapi de ce que on a déménagé na ko zwa mais bana na bambé bana tout à la pasteur et bapongi monsieur boya biso likaba bambeto akala on se m'a fait la vidéo pas bon ça c'est vrai il y a moi dans ce moment bambeto médical biso tala ba fusco ba on bambeto médical vraiment et puis na remarqué ba rideau na bango soko sombi bazo tongo fait au fait ça des arato pas beaucoup so ba rideau ndé baka o ba kende ko cha boyo ça so mo awa soko tongi tala machine yango yo sawa na nyu Ephraim. En tout cas, livraison na biso est gratuit. Livraison est à domicile. Pour ma petite nabanda, au refus à 100 francs. Surtout, livraison na biso est gratuit. Bon, la répartie à 9h. Ok. 9h, maison Ephraim, elle a déjà ouvert. Et bon, le système, comment on peut tiki mbongo na yo? Ceux qui peuvent tiki, barossa les l'oignon sont alors ceux qui peuvent contacter ba numéro na biso pour voyer ba adresse yanda pour payer pour livrer. Bon, c'est d'abord sur Hollanda Capache Télévision. Merci, vous êtes partout dans le monde. Vous vous abonnez massivement et ça l'a vraiment bien. Pour le bara, neni mania na Capache va changer ma plateau qui boité. Ça biso toi ba mamati. Et place au rat aux alawana tout monde qui est bien pour na biso na ba partenaire nanga to tourner. Des tibo et toza pas Sarah li cocotail SL na immeuble Empire na premier niveau. Place au so lingi posoe comme ayo mwindu ya ngolo lisusu kitoko e bougete oye awa ba robongisa yo soko lingi pe poso no ya pembe ezala su pembe kitoko makasi na taille SL awa abino mona ka paradis nde azolekisa ba produit na mafuta na injection na ba nyonso en tout cas eza awa na taille SL ba produit ya ba vergeture ba produit ya ba entre jambes oyo la ba noir wana tout eza awa o ba kento o ba nduta nyonso o ba tampo nyonso awa na taille SL na répété eza na immeuble Empire na premier niveau aza parmi ba partenaires oyo to umeli pe lokolo en tout cas soko ye kaka na réception okuta na prise ka webi seka na ye na part ya Capache il faut ko indiquer rappel que na ye na part ya maman Capache merci na ba Hollanda biso partout dans le monde en tout cas nzambe ya pambola biso nyonso za akin olinga sala coiffure mo ya kitoko olingo bala ozala événement mo olingo sala en tout cas salon Parisienne Air eza disponible pour na bino en tout cas bobenga pona qui se kokende na mboka nyonso ba kotindela yo kolina o kitoko ozala besoin ba perruque ya kitoko Parisienne eza wana na ba coiffure ya bien manya na liste so ki kanga nem na ba partenaire to yo poza mo bato ba mazozo na end Mazo na enzi ba condoléances nae a perdu son papa nae en tout cas bonjour na abonné à Capache Télévision bonjour na batons ba lingara biso o ba soutenir biso vraiment ba partenaire bazanga té donc tout ça na bateau non partenaire azakate o zo les publicité mais o azak encourager msala na yo o ya motivaka moralement en tout cas bazara vraiment bazanga té par exemple comme Papa Jimo a déjà partenaire dans la numéro 1 aux hommes donc il y a toujours on a pour la motivation attendre côté bolimbo télémisanga non kende faut tourner pas Capache faut tourner pas Lokamba faut tourner pas ni en fait visibilité ça musa na biso visibilité on a et apporter la biso makambo belé aux hommes donc voilà ma partenaire nyonso maman zozona India kufela papa na Sandy Tozawana Ave Maria et merci beaucoup na bien so bolinga Malika Mania Aza vraiment un kin. Ok. Aza vraiment un kin. Donc voilà. Merci beaucoup à toi Toshi Okabe ya papa na Princilia depuis Afrique du Sud Cape Town. En tout cas Malika Mania tu sali. Merci beaucoup à toi les boss de l'air boss mon boss ingénieur de Dakanda partenaire privé. Les boss de l'air boss ingénieur de Dakanda mon condiamant na mukie. Donc tu peux sur bambo te place aux ali, tu peux si binone so papa Dior. Bonier. Papa Dior. Bonier. Non, kasi on a tout night. Papa Dior, tu peux choper bambote. Tu peux choper vraiment bambote belé. Tu peux si bien nier sur besoin de biso partout. Bambote belé, voilà. Ok, Mania, merci pour la
disponibilité na yo surtout na Capache télévision. Est-ce que tout banana on a fait des sociétés, hein? Est-ce que les autres qui causent amitié aux arakala les locaux ont pu construire comme mingi peut ba jeune fille ba comme préféré na bango azana moi maman zozonaye azana moi tantine na bon boya mukolo pour amitié entre nous on dirait ça tient plus. Bon, Capache là ça dépend maturité. Ngana lobaka même na ki amitié. Kozana ki amitié c'est pas ba critère, c'est nga ba critère. Si on comprend les lots, ba camarades la plupart ba camarades de belé peut auto résister na bango. Et ça ba camarades auto bandé tout ba immature. Voilà. Oso mona. Tout vraiment ba immature qui bo gêner ses alaki. To sa bêtise muto apexam ninga zati. Tozo kumba na kana bêtise. Et le temps to coli to comprendre que tu comme ba grande, to zumi ba lo ba mature et après et quoi combler ba vide au bisu to zangaki. Alors, yango esala que tu continues toujours à évoluer na bango. Et ça raro ka camarade mo basala 15 ans, 20 ans, 25 ans après ba na 26e année. C'est ezara rezara nango parce que moni mutu soki ngana lo basata banga mutu te. Taka sata banga Pierre ta côté tina Pierre. Si je les ai ebisa Pierre que Satan t'a réclamé mais moi Dieu j'ai prié pour toi. Ça t'a banga montouté. Même ba qui amitié na biso de to sala boy. Soka diable a comprendre que na rosa bénéficiaire na qui amitié oyo. A oui peut ko côté la moko na biso pour le but zo problème pour bénéfice de ce kingi. Vraiment. Ozo mona. D'où ko zo pe qui amitié oyo ki mukolo. Eza pe ma bête pour nous apprendre quelque chose mais mukolo ni so za la maéliti. Mukolo ni so kata za la mature. To mo pour venir na kata réseau sur mukolo basé belé mais to mo na immaturité na bande ba réseau. Na ba TikTok écoute koloba te. Ozomona maman mukolo ali azofinga bêtise na TikTok. Okoyi ko sala ki amitié na mukolo, mais mukolo wana il faut yo mo sentir vraiment que na mukolo oyo na kozwa quelque chose. Neti ngai na kola na mikolo pe. Entouré pe na mikolo même batata mo soso yo pino lika pesi mikolo baza. Place ba tante nanga bazalaki ba grande sœur nanga ba Getia Lino que je salue depuis Dubaï bazaki place ba osaka maboki nga pe no yo na tsaka ibunga wana malgré nazaki pe na ba copine ya génération nanga donc okoyo kozala na mikolo mais mikolo na fu baza mikolo ya mature po mukolo nyoso ka atazaka mature mukolo nyoso ka atazaka mayele. Donc, na ndenge ya mokili ezotambola na ndenge ya lelo, soki na osala ki ya mutué na ya mokolo, c'est que bénéfice nanga eza l'avantage nanga. Sololi. Mais soki ezaka mpona ba désavantage. Po exemple ya miso mikolo ba message mo pe na Tunisa. Ya mabe. Bazali. Baza na bango penza. Donc mokolo wana na ane moko Tunisa lekaka ete. Siko muta bongo na kesu ko s'engager na ye pona bénéficier nini. Yoa. Dans un cas, on a des avantages. D'où, na pesi na bakisa, na zala kaka, na ba oyo, to ba na ba ona immaturité. Et c'est le quoi nga na témoigner à kaka. Na za ba master pe ona zala bango, to wuta musika ba emero de ngemba leo, Capache baza ba poto misusu ba bala. Donc, mutu na mutu aza vraiment nzamba salanga grâce na perdre vraiment ba entourage mingi ti. Na place de l'entourage vraiment mingité et bien baza mabala na bango bien bana ba poto mutu do sali mutu sa vinayi osomona nazana bango ba Calvin sali ba Corinne Lisiki ba Emanimba na bazali ba Winnie Dianga na bango waneso ba entourage nanga na uti bango musika to tozana na ba immaturité tozaka jusqu'aujourd'hui parce que tozaka se maintenir na ba idée na biso na ba raisonnement na biso. Tokoma ba niveau au moins parce que muninga na ime ate mo tumbole kaka. Neti wini ava bota zemine comme ça que ma tumboli au moins peut-être so na miki pe ime ate mazuka te faut ba bengo pa tumbolo na likambo mo boy. Oyi bi pe kate o azarani ka boy comportement ça dit to comme ba niveau mo boy na que Capache so sale loko yo te asala mo pa tumbola na occupé na ngai te de père que na bi ka tumbola na ba bete to bebana. Na otika na bi ka moment nga mo no yo récupérer pas ni ça comportement boy ça dit to comment ba niveau wana. Mais le but est que tout on a été. Na cause de Winnie na ketu ngi pa gali. Voilà pour échanger te. Na ko to pa gali pa Winnie.
Émeraude ngema na kotongi pepe manimbala esalamaka nango. Mais kotonga na ya oyo eza te ke otonga po détruire mutu. Nye mabe. Pe okende kotonga te kapashu ya tona babilo muso ekomela biso na vie te ya biso ovandi pende obite so loko ekomela anga te. Mais nazo mayele te. Nana makambo ebele oyo baenseigne nga na bantourage na baninga totambola. Ela mutu muso osali kamba waka tondika oshoke yo, mais njoka oshoke yo, taza koenseigner yo. Aza koenseigner yo moralement. Si, si. Et que lobi so ovandi obite loko na kozongela yango te po tala pese memanga. Zo ba produit à ventre plein, ata mibale na tchang. Ozo mona kapashula. Yango penza. Na yu biyaka nina zabo kapashi so na otongi na kotongi na n'importe qui te. Na tongi kapa paradis. Ouais. Po na bike nga na paradis suka biso mbale. Ouais. Na otongi pa mutu musu te parce que na kuta na mambo ebele na vie ya senga. Ke mutu to liaka na to mela na batonga kai pa n'importe qui te. Ya rabongo Eza penza bongo. Sololi. Mutu balia na ba mela na batonga ki pa n'importe qui te. Po musu ndenga ko ramener lo yango. Parce que mutu wana aozanelo ko perdre te tonga ko ramener yango. Yo mutu ozanelo ko perdre pour perdre la copine. C'est ça aussi. Kapashu ya na yebiso bato be babeta to au moins atendo lo bake kapashu ba yebi ke kapashu azala ye moko. Mais nga na yebi ke kapashu la so esengi staff obenga malika to staff. Oui. Na ye moko leza boyende mokili. Mais yana bato mususu na tikala nga moko atikala na volonté na été. Mode de vie ne permettre ta na bato. Si si. Yango moninga alobaka ata ba bebisi réputation. Boyi ba réputation bo bebisa. Mais so botikenga ka motema nanga. Et ça que na survivre. Pe bato ba luka ba découvrir motema wana botala kete. Ah ya mabeza te. Ezaka ba luka ba bebisa. Eza ba enseignement o nga na zwa na vie, na zo ba enseignement trop na entourage na ba camarades. Surtout ya réseaux sociaux. Parce que ya ba camarades be na ba réseaux sociaux tozana na bango. Bango basala ka na ndenga subasima. Mais na ndenga YouTube ba mona bango bien. Ya za problématique ta za bien mais ce que ya beta ka na ndenga subasima manipulatrice. Ya manipula kaka. Bo mona ke lo mo bo manipulation kuna ba coacher ba manipuler mais yi na réseau ba mona ka bien. Ya za la ka bien. Mais ce que tema biso ma be na biso ya ka na réseau biso pe to bimaka mabe. Bango pe bimaka bien mais oh ce que bango ba bata subasima. Bagendo déstabiliser na subasima. Donc la batu musu na kati ya réseaux sociaux. Oko lia na uti po boma mutu bo lia o ebite ka uti boma mutu. C'est ça. Kapashu la bo ebite ki baza. Bazali. Baza. Ebele. Akati mutu a mutu makile esopa na meya yepi bo seka o ebite ka uti sopa mutu makila mutu. Bazali. Mais na réseaux sociaux ba mona kaka o ndaza ka bien bango nde bazara mabe. Ouais. Kapashu la. Bébé. Ebele na zo ba enseignement ebele na kati ya réseaux sociaux. Yango mo ina force raté. So bina mabe tikanga na mabe nanga na vana ko nanga. Yo malamu kese le kiri ya bino ya bato malamu. Bo sape malamu na bino. Bo sape ba malamu na bino. Po déjà na réseau bo pesa image ke bo a bien. Donc bo continuer na ba bien na bino. Chaque chose a son temps. Le temps est le meilleur ami de la vérité. Souka. Voilà. Merci Mania. Eza na biloko o nini yo moko tango o balaki o milobelaki maman mo apesi yo merci abi en tout cas to sepelaki po to noze la réponse ya Mania tango tunaki cadeau nini bato bele babengaki ngai babengaki wa eloko nini o yo mo lobaki te lelo ka lelo ana lati ya non ka lelo na sali pe civil coutumier na komi ya papa Jimo oyo na timoni pe ali bulu na bwaki yango wana yo moko sabatinda petit siko to ngo sala ngo bit oloba te of o de kenda déjà nanu déjà na kumisa nzambe parce que
Nzambe asala nga grâce moko boye. Chata Pour la question au tuninga pour la question au tuninga pour aller le père nana papa Alexis Timba. Problème c'est papa Alexis Timba. Papa Alexis Timba vraiment en tout cas topé sur bambote. Couple on est là nga makasi. Amen. Et puis par rapport à question tourner qui va benga vraiment maman des reines modéra dera motema papa Alexis Timba. Maman des reines hein. Je sais que ba robe ezote kama. Modéra dera alanda ko makasa apena Kinshasa. OK. C'est bambote. Apena Kinshasa no tout ba biscuit. Ah, maman des reines merci. La biscuit ba biscuit mabe. T'allais pas biscuit à poto pe ya ber. Ah to kina galation yo pas ngo ba Carrefour. Ekufa. Biscuit 10 000. Mais goût mabe. Nga aller consulter pour la monaka mabe mais na mi qui ne peut attendre ba Dubaï do bien. Ma des reines peut elinga biscuit. Ya des reines on salé bien pour salé bien. Au kabi pété ça. Oui pe jambon no kabande nini. Et le ko goubon no kabande nini. Je les bête est-ce que me na kabé binonio soir. Na paradis pas lia. No kabande nini le ko goubon kapachula. C'est que yo mtokinda poto so yela na biscuit. Ba biscuit yo tondo le ba bera kala wana. Tu m'y crois. Bien sûr et bouger dans en tout cas, tu nous ça va. Voilà. Donc kapachula ela liboso na lobaka parce que na kutana na mobali mo boye. Aza pena auta pena papa, maman et les enfants. Alors première chose, ça les a qui font s'intégrer dans le comportement naïe. Alors s'intégrer dans le comportement mobile. Eh mais kapachula. Si vous s'intégrer, tu vous avez moral deni. Au solo li. Il est pas s'intégrer katinanga. Il faut amour nanga pena ki na tiki ba biloko susu. OK. C'est-à-dire tant ndongo lobi nanga te tant obala ki loko nini oyo mo penser qu'il faisait. Normalement, et loko nga na penser ki ton na bala ki pona tika. Déjà nzamba longola ki yango. Yemoko. Bato ba pesa nga chance te. Donc premièrement na dégager bango, mais nzambe sa kabolenga. Avec des hommes mon honneur. Nzambe sa kabolenga. Et puis deuxièmement, eza eloko on a mona que non, il faut s'intégrer na kati ya comportement, na kati ya maturité ya moto yo a s'engager nanga. Amen. Kapachula, parce que na vraie normal, na vraie vie normale, to zala kap vraiment na moi si mususu, azana ba richesse cachée na yi. Mais ils exploité te, vie ya entourage azanango, omoni, vie ya mode de vie na yi, ninge moka mi place mode de vie na yi. Et bon ba richesse cachée na yi. Ok mobali, kapachula nga na loba on appelle ça témoignage, ça dit na ibité loba nzamba kabola nga na papa Jimo. Parce que yana bato belé ba pesa nga chance te. Oui. Yana mibale belé bando tanga na liso sima. Te moi soso to bito zoyer na zoyer pe na bongisa ya koma yanga non les honneurs nanga ba pesa nga chance wana te. Mais papa Jimo ayoka sonité ayoka mokili sonité. Na lokote ka abanga batute abanga famille na été abina zoyer pour na moni loko kati na ye. Na zoye na komise na ndenge nanga. Amen. Et lelo na komi na ndenge na ye batu be ba komo sipia nanga. Na basi na mibali. Bani baya. Na ba pakakala. C'est-à-dire so na vandi na tali na biti. A mérité. Moto a risque. Andima humiliation. Moyen. Oh famille personne est le biti. Ozo ki e wa. Depuis to banda de génération à génération ya boino ba yela bisoté. O ba benga o ba risque, a risque. Comme ta bon na décevoir yende. Ndenge ni bazali na décevoir yende ni. Kapachula. Bazalo kwa yo ba mema ba mpela ba miki ba mema ba bongisa ba risque. Poto vo ba risque. Baza. Yo to vandi pe le lobo to bite to sana o ekoki pona biso. To sana o religieux te. Mais prière na mukolo na mukolo. Nzambe na ibike ani ono senga na sisa makamu nyonso na sala religieux ba que les mariages soient honorés de tous. Ba o ba yaka na coutumier te il faut ba ya na religieux. Et puis to senga nzambe na 5e année na biso. Amen. To ibike nzambe osalango. Osala osala. Pour personne longola biso na personne to zalelo. Ya da musika. Et kamusa bato belé. Kapachula obi ke na moni chose étonnante
na bino toka photo mona tia en fait ezala ntie momo ya mamuchala na pese na questionnement mo répondre na leka wana oleka ke na mokolo to mona eti otiake mais est-ce que olandile ba commentaire on dit na tumboli batu baye na mafinga esomo ya solo nalandela ete yo kati bato so bafinga biso ezaka batapoto te awa na biso moko bayoutubeur donc on dirait na pike eloko moboye biso ka nde na tia nzembo wana donc bango na baboyi na tia nzembo ki grand po ekime tala niveau na konti na nga moko foto na nga moko kasi baopikolo mpe mokoloto c'est-à-dire bolingaka bochange na faux compte bolingaka bochange botia commentaire oyo esepesa motema non mais oyo esepesa mosapi na nga te yango bayaka ebele osepesa mosapi na nga mpo longola nango bayaka ebele na kutu bongo kutu te nzembo kaka nabi nayebi si oyo osakana te mosusu bea na koti na continent atie mpe mwana ye ayeka na mwana me mobali aza te kasi comprendre mbala mongo te na comprendre nazwi na foto ya mwana nga abi tala siko donc naza na facilité ya kozwa yo na humilio na mwana yo me natalika yake te oloba makambo oyo yo moko oza koimprovise basusi bashock tu vois donc kapashula nayebi si yo toa na communauté mo boye bato balingi tomisepelisa te oyo loba nango ata jérémi donc yo oza na posanga na vivre na esengo na yo na ndenge nini mpo nga nde naza bato na lie te nazalaka na esengo mpo nayebi ke lelo na lie te elobi na olia osololi ko mpo nayebi ke ata na lie te okutanga kaka na olataki makasi kaka mpo elamba ndeko ozanga te suki mpe ezanga te poso na parlo pas oyebi ke nauti mpe derene nauti okuta na mare nanga derene abi nanga malika oyebi ke nayoki mpasi makasi so natali mode bafinga abino natali oza na poso abie balobaka bongo wana tali ya kitoko akamo esusu abimanya oa poto abina moni yo poto nga abi te c'est normal eshoka bino mpo boya bato bolinga biso mais na biso moko eshoka biso te mpo moto akozalaka wana talobela maloba malamu mpo wana sepela so déjà Jésus Christ de Nazareth oyo akufa na ekulusu mpo na bomoi na biso nyonso ezala sauve aza wana mpo na nga bosiko mpo nini oza na bainquiétude so moto aza mpo na nga te revenons à notre mouton Kapashula, c'est très important qu'on s'intègre. Yamabe. Tu n'as adopté un ouais. Maman derrière na lobby Kapashula zalaka bongo. Nandimi naliko en tout cas on solola. Mais est-ce qu'on sale la Kapashula? C'est là comment sale là? Ah, il t'a dit Kapashula. C'est là comment sale là? Paka. Ngapi mokoloto talaka. Photo za mso mokoloto. Kapashula. Tala. Nayebi te. Otaka nde oza boye grande dame. Osololi. Na mokoloto na osiko boye. Mabe eza. Te me dossier oyo lobi wana ya ko s'intégrer papaka. Eteinga. Pour notre ko beta bordure. Na lobela ka ngo na galerie présidentielle plusieurs fois. Mais encore le menara kuna mena yo ka pasa. On fait des parties siko OK. Na be mission musu le to eka ko loba affaire ko s'intégrer na kata vie de. Et ça bien makasi. Neti wana nga de sauver nga. O sauver couple nga. Pour na ebete que faut ko s'intégrer papaka. Non, sauver couple combien de fois? Paradis témoin. Kapashula. Na sauver couple combien de fois? Kapashula. Na banjela ngo ba na banjela ngo ba 24 biso to zaka ko sauver couple. Ko na ko sauver combien de fois? Te o ya suka. Kapashula. Te o pena moi o ya suka. Ah, te pena. E bomingo ebi. Te o ya suka. Naza mutu te Kapashula. O ya suka. Kapashula. Intègre-toi. Kapashula. Mais la yebi saut.
Kapachula, exactement, il faut s'intégrer. Même là, papa, il faut s'intégrer. Parce que il y a un mibali misusu, aza fene à côté de moi, c'est mon bâton, à singa kaba faire. Ceux qui m'ont la vision, à s'intégrer. Qu'on s'intégrer, on est réciproque. Au solo li. Mingi ba bien monter hein. Ba 20 tapé ba 30 tapé na ma bala, ba éviter. Au moins couple, il sert dans un maman international. Ba s'intégrer. Yo ba kenda kiti. Ba s'intégrer maman international na papa Paul. Ba maré ba s'intégrer. On comprend, maman Clarisse Muyembi, papa Guilain Gatibi. Guilain Gatibi, Clarisse Muyembi ba s'intégrer. Ose ani pour s'intégrer Kapachula. Pas Fatina ma de 10 ba s'intégrer. Ose la nene. Tenoya. Ngana papa paradis. Yo na papa paradis. Bino to longoli babino po ya monument intégration. Tala niveau na changer nanga. Somo. Na s'intégrer na mpaka ya osakana te. Oyo mo ebi pena ke tant na zana mpaka mo boloko eleka légèreté na facilité. Mais yo mo pena otali bobi ba manière pele kola. Oh, ils rappellent que dans na bataille babandi singa classe na ndako. Te yo pena ba santa pe kola. Azaye pe musala. Ya o sete pe. Mo ten esenga na bete la kusu ba sete. Pour na mona de ko changer na. Ata e mo ndambo ko zanga te. Ata ya mukie kaka ba ka pe ba libo ka pipi de si la soloté. Mais belle chose. Ah, aussi mon Kapachula. Donc na kati ya vie de couple, il faut vraiment qu'on s'intègre. Ngai to côté na papa paradis et l'autre libosi singa ki faki na s'intégrer pour na simba ina. Très important. Pour na simba il faki na s'intégrer. Kapachula, to vanda botina ba âge nini. Si. Autant de mobilité, bah 30 ans on peut naza déjà. Detinga lembi na bi déjà na s'intégrer. Te ko lemba te parce que on lemba parce que yo moko za poso sa volonté na yo. So bon ça vient volonté mutu o lemba te. Parce que Kapachula quand dans le bango à chaque fois quand la tête est vide, c'est le corps qui souffre. Ouais, bébé français, vous savez ma tata. Na tambole na ope na sac. Lo na epe mo bimba. Kapachula. Somo. Kapachula. Intègre-toi. Qu'est-ce que vous avez dit quand la ramo? Mutamu na ekanyo te Kapachula. Makasi. Oli mo bibisela ba yele mo botanga dio ko ba ifasiki mentoka ni mayela ni izongeli yo. Au solo li penza. Kapachula na ebisi yo kozana mobali zelengi. Au solo li. Omo kozana mobali. Faut si ça tina suba bali yo. Oh bali yo pe non seulement bali. Mobali pas comme na niveau bala yo. Bon les canons na betap nyonso, na betap ba considération. Parce que considération de ma confiance. Vous savez combien d'années? Vous m'avez pété la fiancée. Nga papa paradis to lingana na août pour maman kufi na mars. To kutani na na août parce que on a bête de lisolongo. Ton maman kufi na août na ngana ba 40 jours na bina ko zunga be mission ba border ba monter. OK. Na luka zunga na émission mo ya pété. Émission ya pété il fallait zaki za nini? To ba jimo ba kufaki. OK. To ba jimo ba tumbaka. Ba tumbi ba jimo na matadi. Nena vite na profiter na côte au moins nzambe na mema moto est-ce que ngam to ko ngana vite ba bordir na ko ke se retrouver na que ça émission mo ba tumbi ba jimo mo boye tant est-ce que atali que yo s'intéresser na ba jimo ngai ne moto na s'intéresser na ba jimo na bien atena lo ba jimo OK kamara na nora ka logique j'ai sali a na ba cousin ya ba jimo OK ai bi ngate manyo ko ipo sana bango ya problème te alors na senga ki numéro pa nora na sengi pe pa copine na mo Diane OK Diane wale na pese ba mbote yim tabande gepi na mutami kotisa parce que na ma faire ngo ba on peut baser ba délégation ba maman Denise bazwaka pour ba kezo bembela nini aza journaliste ya TV mais na tani na YouTube na moni Diane ngabe Diane tini nga numéro ya ba jimo OK ayo tini nga su numéro ba jimo oyo no ratindela nga ba cousin na bango na bengi pe bango abi moko lobi te nga lipasa na nga zate parce que na minute na esenga ka koyamba ba dede abi te lipasa na nga zate lipasa na nga za voyage mais na personne ba jimo zela soka yeto sa programme na moni zaki actualité na zongeli Diane nga bi Diane luka numéro ba jimo mususu po oyo pesinga
moko azate na pesi numéro ba paradis. OK. Donc la pesi numéro ba paradis na bengi na tombe pe kana oyanga. Oh, ayebisi na bino nga naza esika moko te na lipasa na nga naza mpa na ngai lipasa na nga aza deja na ndako na ye aza marion deja lipasa mosusu deja aza deja na mama Chloé apres abi na nga tosala lobi mais a condition tokutana mpa lipasa na nga mpo kuna nde esenga tosala kuna nde esalaki na bengi mpe na respecte rendez-vous na nga naye kokende peti kuna tosali mpe mission boyebi ka ngai aza moto bagentil tosali mission moko kosekisa bamonika filme boyene bapersing na tia suki ya vert nata babuti bakui bamonaka compliqué babi mais cette fille elle est comment nakende naokande nakende aza moto baexcès na moto baexcès des ailes omoni suki ya vert bamonanga compliqué babi onani Jezabel anga bino souvent puis boy oyamba biso émission sama ninga français pe na yebi te nazo pota na banka na plateau wana kaka na bina yebi français te bo banga lingala ouais moi sini na aza frambo yazo babi yebi français wala ba seka bazo seka kaka to kokota kanga bibo ngana poza na lingala bino français tozo kumba na ka wona te émission pe sila omoni par là ba contact etikalaka et après donc voilà dans ça dit nzamba ko tracer le loko mobo oh yo même na bukile fandi pe boy okoma e wana ndenge vraiment mais zo biso pe temps poto to lingana zo ki temps ils non ka ba coucou to soudé c'est bon et après bon nzamba ebi vraiment ça alors et comme nenga devoir il faut s'intégrer vraiment devoir ya ko s'intégrer mo ba petite chose ba bilo mususu obika biso oyo mususu mesena nango potika okoka te donc ti obité motalingi nga po nite na tike loko est-ce que loko ekomema nga lola eloko ekokotisa nga bokonja likolo exacte po nini te est-ce que loko finalité nango ekonore nga na bana na nga te na tika na s'intégrer na s'intégrer aujourd'hui il est pas s'intégrer nanga ouais na sens nini que aibi que moi c'est nanga za courageuse et tout parce que oui parce que ngana ko voir peu bopé donc ça qui peut s'en lembe fufu mais so binga pe na que ça interview mo boy papa zelanga kana que interview na fufu to na na olamba so imo pas za makasi baluba o ba fufu baza muki abeti fufu na yé moko abeti pe fufu na yé moko omoni aibi kenga na ke s'intégrer alingi musala nanga tema ebe ke soka peki singa na kokate na sas nini po na tika pona sa nini malgré to comme ba biteka teka ngome eza yango de passion nanga na linga yango eza vision nanga na linga un jour na ba fanatique nanga na ba nanga ba be na pona njela malika ne ba be nanga wana de vision nanga soko na tika ndeni vraiment et après à mon était comme on ticate na s'intégrer na musala na ye mais non orienté et aujourd'hui voilà merci Maniato qui est vraiment très bien to kota siko na actualité papa Costa Mutamba ni nécessité azo continuer au tchaï na mabondeli pas Costa non tchaï na mabondeli tout choisir longwa vraiment tout ça va doyer tout ça va mpaka elongwa bapaka baotelika na lineti ka boy babio non ça mais non tchaï na mabondeli vraiment merci en tout cas na ba Olanda biso to kota siko na mo actualité soki yo moko neti arrivera neti moi si azana ba problème na libala et qui a contacté l'aime souvent pas comme bien zo bisa mama na lingi na sur libala te mais maman zo forcer à fanda de to ko ka su voice asika we moi Congo oti ko boaka ya maman na biso Blanche selon yo omoni yango ndengeni et puis réaction ya papa Roger Baka na banana premièrement na eloko liboso kapashu la liba les maman te liba les anga atani nazana mwana nga Victoria Bongo soka zo kopesa ba rapport que na kati ya mariage na ça ne tient pas donc on doit otika ouais pour le meilleur et pour le pire ils appellent ba niveau par niveau le pire est comme les plus pureté parce que nous tous ceux qui je souffrir et qui n'ont affecté tina mutu si kapashula ya opinza na lobaki na famille ya Maman Blanche
na touché bango mwa mokie nayebi te nakobenga bango na kombo nini alors mpona kenda bango mosika te basilama kaka boperde da ndeko na bino esakufa akenda azonga te makambo bolinga bosa epuis ti bosala boye ti bokomi kolobaloba wana c'est parce que biso bayoutuber nde toyaki totelemi si réellement makambo boloba bopensaki nango ntango ndeko na bino akufaki sapashula eske nga pene eza boye mwana nanga victoria akufi bayebisi naka akufi na opération toke mpe tokundi ye mais attends bosala makambo ngo ndeni bozalaka na seke bozali na sous envoûtement parce que corps ya mama blanche ezo mérité ifaki banda lelo evandaka na morgue une année soki misuni nyonso kotikala na morgue kuna etikala mais famille eyeba biti ya liwa ya ndeko na bango elle n'a pas pu supporter l'opération c'est quel genre de l'opération kapashula okendanga na kombo paka te nga naka na bafrançais wana kaka na kobimisa mpo nakomaki yango deja eza quelque part so nabosani nasimbi telefone natangi mpesi nakomaki wana elle n'a pas pu supporter l'opération c'est quel genre de l'opération kapashula des fois orgueil emema biso na shit c'est pour cela bible ekosa te l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Bible est constaté. L'orgueil, quand on met on a place où s'attendait que au coma. Au dindi poké. Et ça, orgueil, mon témémi, papa, na tina niveau. Parce que, biso ba youtubeur, to le bar na biso. To sa banalise. La manière na biso. Oh, le kota. Ce qui papa vende qui bien. Mais tu comme un niveau té mais orgueil mémie aya koloba n'importe quoi bateau yo fini ba dernier de la caisse ce que ba dernier de la caisse ba même na haut niveau ta la place to komi kapashula famille ya mama blanche ba joua na sagesse ata mokie te ndeko na bino akufa soki ata ndenge na kibomoi babika bozaki na accès te ya kokotaka na kati ya ndako na ye mais ntango akufi bozala na accès po meme moto aliboma oyo akufi na balabala soki akufi famille na ye emonanaka meme moto akuiti oyo bakangi na kati ya nganda diamba akobima c'est comme si aza na famille te mais soki ake na prison famille na ye emonana et comment ça fait-il même bino na kibomoto bobandaki kokota na kati ya ndako te soi-disant nde bayebisa biso bayamba bino na période mais ntango ndeko na bino akufa ekomi ya bino bona droit kolandela ndeko na bino déjà nga mwana nga soki avivre na moto moko aza dictateur il faut nazala zie sur zie une façon de cambrosami na biki ya mwana ngai azalaka na se ya nini na maboko ya moto mabe parce que un dictateur azali ya moto mabe kapashula aolingaka ya koyisaka oyo yo olinga soki opération wana ezalaki ya nini akende mpe kobota te kobakisa soki eza kobakisa oboya koloba parce que ebimiso ridicule un pasteur ake kokatisa mwasi ne banjoto misuni ya njoto bazana mpe aguwa bato babasin te akiti na sans bassin ya yango moi tokangaki photo bien po tomona après une année 2 ans soki esa ndeni kapashula famille ya mama blanche ejoua na sagesse tata moke te lelo tokomi une étape que akufa une opération il faut yebisa biso ka nyonso mpo deya tokende bien tokende déjà bien azo répondre na makambo nyonso mais ana mbongo ya ba 250 millions 1000 ata 1000 yaya naluka ata 5000 lelo oyo ekomi yo mbongo na famille eke ezongi mama mbongo wana ezongisa mpe mama blanche te
famille wana eza na choc ya osakana te malgré bajoua na sagesse te papa yo oki obali mwasi mosusu epuis olobi ke okenda kokuta na mama wana apres liwa ya mama Blanche soki okendeki apres un mois soki ye te me bana bange baperdre ye papa aza mabe papa aza mabe c'est-à-dire seke ye nde azoremonte moral na yo koleka bana na yo biso nyonso toyebi ke to toperdaka bampaka so otali bana ose ressaisir obi te natika mpona bana na ngai natala na bana na ngai te ye magoda na bi te omoni eza na abete mama basala remorquage tongo bango bana mposa nuit de noce te soki ye te me bana ni baperdra ye en quoi ana nini nani yango ntango yo okufeli mwasi na yo soki eza na bato bakoremonte yo moral lokola bana na yo poso otalika bana kapasio naopesa exemple moko tupiki ngai ntango mama biso akufaki oyebi ke naolela so natali kade na biso na mwana na ngai liboso parceke bakoli lokola ya na leki parceke mwana na ngai abengaka kade na biso yaya kapasio so je croyais que ntango bazwi nga baomema nga mpe score ya mama ezalaki je croyais que nde na yo kuta eta ya bana me na ya boye nakuta moral ya bana nabi te seke nga nde fo naza makasi toyo nde okende bana motika cestadire bana wana nde baremontanga moral poso natalika bana nabi fo nazonga soki nga mpe nabi nakende bongo bana nga sikoyo yo oyebisa biso ke tere kapashula yo koyebisa biso ke soki ye te en quoi aza mal coaché na en quoi l'émotion c'est un orgueil c'est tout à fait kapashula bible moto eyebisa biso l'orgueil précède la chute okatuni oloba bien mais oloba bien te mpe mabe okende kobala mpo misepelisa mpona baplaisir sentimental na yo mais bongo famille wana otalaki deya famille wana te alors tu dois il faut que se taire il faut que se taire quand même bamona kaka osali makambo na yo à l'amiable c'est bon c'est bon mama pa ya vende na nsima c'est bon mais après tu t'en fous. Et aujourd'hui, moi je croyais que tant que le ben que tu t'en fous, on s'en fout de l'abus jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, tu souki wapi. Ça dit même yo moko supporter te. Tu n'as pas pu supporter. Ma dernière de la classe. Kapachula, ça fait très mal. Non, t'as la carte famille. Est-ce que moni bato babandai ko sala ba live pona ko loba ke eza normal ana doit ko se remarier au mona bango susu baka OK moi ba sa continuité zate parce que muto bokendo soutenir un orgueilleux et il a déplacé des mots à sali chantage et ba c'est public et ba c'est binonyoso. Il faut qu'elle ait une raison après maman Blanche a quitté au bal après un mois. Il faut qu'elle garde un caca. Mais au sein de continuité à bas langage, continuité à débordement à bas bordure et même mieux ce qu'on a shit. Où les amis tout mobimba o akinda. Kapachula nga na iba maman Blanche te. Na ibika pasteur mobo ya chola zalaka. Ateyaka. Naïba maman Blanche te. C'est le messie muta sala ke to linga mama wana. Makumisi. Ye muta kumisi la biso mama wana po to linga ye to sepela na mama ngo. Eza ye. Pour vendre to maman Blanche akufi alele ye moko ti tala public ke ndo lela na ye. Parce que lingi sa biso mama wana. Et après yo ko nongola biso moral mama o effacer biso mutu mobo o yo moko kapachula. Même la vie réelle boy. Nataki de konanga
Tatu, mamu kalongi. Nalande ba live na ye. Mais non, ebiseka elo moko. Omoni soki déjà na vie réelle. Moto to linga mingi. Imagine zo abiso temps. Dolo ba ka bolingo, ba remplacer on kana bolingo. Mais est-ce qu'on peut remplacer bolingo na bolingo? Il faut ils ba critères ya moto a auto longwa. O solo li. Pose à satisfait. Ça dit, soki o biso moto mo boye. Oh yo moni ba ke te a remplir ba critères ya moto azaki c'est que moto na zala déjà na makasi. Que c'est ça bon. To zala ka déjà na kibo moto. Au pointé déjà. Pina réserve. C'est que par na idéologie. Azalaki déjà. Kapashu la bolingo ba remplacer ngo na moto ne sauter. Et na moto so ko longwa sikoyo. Mais pour remplacer yé na modelo lingele moto wana. Tam so ko zo 6 mois inani. Ouais. Mais o patapataka na batu bazazazaka wana o patapataka. Mais o ko ba critère wana ko remplir ngo te. Bosco oh yeah ko remplir biso après un mois kama bêche ko fa itanga ki Canada akekuta na imba moko azwete azala déjà na ba voice déjà ko mona okata bangala ba paka baza bon so da okata ba bangala zo na valeur te azala ki déjà ah dana mutu na subasuma libanda c'est triste na yebi soko na émission moto sake kapashula elo mibale bele baboma basi na bango dana banda ko mabala osolo liko baboma bana ba makangu baboma bango pe ba makangu monde mkoza te yedi mkosaka erreur na boake bilo libanda yo koti na zela kika na mabina zeka kate na lingala so na lobine ke lomo na kate le linga yo mo ba pakebeli ba kuma ka très colérique ba rekosa mabela kate azela ka zo na mabeka ka pobo beba na divorce kota yo lo ba pakebeli ba fongola ba porte bango moko même ba liwa ba tususu na mambala pakandi ba fongola ba porte pe ba mbanda ben oui. Papa Paka fongo la porte pas mbanda donc mbanda yebo déjà ebi ah ndi ba fongo la porte donc na facilité ça le lobo bon na beta ndika mabekota baboki le mauvais sort maman na biso mo yango na senga kabase mabala ya to bata ba délire mais to bossa na nzambe te na première position na kati ba vie de couple ya biso makasi ba se belé ba perdre ba vie na bango pona ba mpaka ba paka ba fongola ba porte pe ba mbanda libanda na wale que mon propre akufa paka fongola les portes ya yeba déjà mo bala yeba déjà que moi ça libanda Canada moi ça ndako ba utiliser ce ko camarade de tu ba utiliser camarade ba utiliser peut-être nga na benga yo moi nga mona yo ti poto donc ande mbanda mtabia na ngana ndeka na kesuba bon balokota mama kuta nzela na zamba babwaka mbanda ezala plusieurs fois kapashula ba mauvais sort on ba bwakela bambanda ba paka belé ba fongola ba porte diko lo koso ko remoquer moi si nyonso ozaka do ko bango ah kapashula pasi boni to dako makamoto lo bayango ti na masandra makamoto lo bayango ozede na mwasi aza ba critère pour voir na mwasi 3 à 4 ans na ki copinage c'est kana ba critère o lingela mutoko soto kapashula mobali mota ko na mwasi 4 5 6 ans na ki copinage baza kaka c'est kana ba aza pe na ba image ba 80% ya ba critère oyo lingaka kapashula oui bébé to na ko loba komi o na loba mabe Dacosta wana part ya responsabilité na yo. Et puis basi loka ba Lauriane autolande nini bakabona mobala pesa matière te pesa te atika pesa matière te loka ba femme essentielle. Imagine même Sandra on est à Londres
tala kama makambo sali papa abandi komisa ba vidéo abandi komisa ba vidéo ba ndeko moi si bakomi koya kofinga et puis bandeko Sandra libala on dirait aboma ba comme aboma bala libala ekufa ba famille na ye bangi babimisa ye aza sika te d'accord ta selon matière onga nazwaki d'accord aza soki 3e na kati ya théâtre ya bango nde kuna esimba te mais d'accord nde ekende mpe ati na mairie basali mariage etu nde ezalaka mpona ozwa visa oyo balonde ezala mpe facilité bavisa ozomona kapashula bolinga bonie libala oyo eza mpe babike que le mariage soit honoré de tous d'accord ta bala Lauriane kaka bango nde moto baya kodestabiliser libala Lauriane bango nde badestabiliser libala Lauriane ntango toloba awa avant tokota ya sujet nalobi pour le meilleur et pour le pire mais pas pour le plus pur parce que tina niveau moto amonake na okende okufa kaka mpo na fandi kaka mpo na bolingo e soki lelo babi bazongana biso toboya mpo ya nini bazwa nde ka maturité dacosta silama mpe no vanda mpe no esika moko yaya vanda no esika moko libala eza bénédiction oyo euti mpa nzambe protege yango ntango nyonso bauti okabwana oyo so bovandaki ntango mosu yako bokomi na mobala mibale bolekisi temps eza bon mabe moi on a qu'à remarquer on peut à quelle ça bêtise donc après vous avez vous faites ma bêtise ou à quelle c'est remarqué on peut qu'à se remarquer na ba lu ba ti ba ou ya bon mabe ça partager non d'accord vana no esika moko silama nano ya encore paquet pe sali wow wona moi so na Londres na komisaki na buna eti azomemi na pesa mabende boza makasi na kofinga biso bafo compte bolilika mibali na biso tika boye ayina kobeta dakosa libende akomise muye allez pas qu'à changer akomise toto muye mais toto muye on sait pas bien te ya komi no muye te normal aza normal nano dako vanda esika moko pardon ya boye mpe moto amemela moninga maladi boyeba te oyo boye kokende kobandela koluka kosala baexamen te c'est ça aussi kapashula namoi mpe bakobela mama kuna oyo pozongi kapa mobaya uti poto obwakaki eti azongela mobali mpo awuti poto moto azwa mobali kutu omema non lelo kutu dakosa akoma ke répété aoke tournage na valise azwaka ina aoke tournage na saki na mokongo akompense poto te lorena kokompense poto ya dakosta te parce que ye moto avandi na ye azala na ye eloko te ye ndeko na bino aza briseuse de foyer parce que balingai na dakosa zana na Lauriane moi ça naza nerf solide omoni moi ça ti bakabone dakosa so botai micro azaki basi ya popo mais tozwa matière mo bacomédien bengi bacomédien nebele oyo babrise de foyer bengi bakota miniature ezaka moi ça Londres te bacomédien nebele baza badestabiliser mona ya Lauriane batraumatiser mona ya Lauriane babi paketolomo mabe to d'accord okakisana demi esa koyoka ata yoki te mokolo asuka koraisonne ngai te malika loba na ngai eloko boye na émission na plateau ya capage ata mpe babi kuna mpe eza mabe bato baza koanvie ivandisa eloko mosusu mpe bato baanvie yo boyi na yo bombi c'est ça te koya kozwa na saut de piste ebebi mpe pour la vie moyen wapi yokati so ezi saut de piste nano avaa na ye baoya te baoya te te kapashula emoma mpe foto oloba nani mabe dakosta vanda no esika moko
on vit qu'une seule fois. Hein, Yaya? On a moins sinon au balabo honora et l'on est troublé yo. Bah là, ça peut bien aller bas. Tende Amazon et si pour botina sandron, aboko la mwana. Oh, kuna par système ça va. Oh, pas que kuna ba mwana ti. Ah. Nyonso ya mukongo ke tika la pa Sandra. Quand on t'attendre pour le colo na boire qu'elle peut pas. Ya mukolo ti. En espérer sa vie. Vous te que quand ça d'accord ça des sports de beaucoup vivre. A changer mon on les a goût et génération de tika kala ton azana âge à puberté. Na zongi sont dedans en vie d'accord. D'accord l'époque il a été. A répéter d'accord la tendresse na ba français. A bête ici d'accord ma bende d'accord to a bête ka liboko vivre a yeli biso la réseaux sociaux ayeko tout ka biso ba YouTube ya ici les réseaux. Auto bo akande le boko vimbi. Ouais, film là t'as pas film on a style là. Là c'est ça. Teloko Boni ayo. A vimbi penza. Ya d'accord. Même ça na posa même ça tia biso plateau mon nini oh film mon d'accord. Na wona peka kuna paranga Gibson. Kezongi. Ya JP. Ouais, a comment lingua kata film. Bilinga. Ba musicien nyoso bilinga kaka. Ouais, to beti pa vraie histoire ba musicien. Ba musicien de bazalaka ba dimana ba se ba boss na bango. Oh, Sembele. Ya JP, na pesi ba mbote. Vraiment. Les 16 doigts na bana kini kuna. Côté ni. Babaku kinyeso bana kata Kishasa, babi les 16 doigts na kata bana kini na Oshwe. Ni ça kuna. Ya JP au sa live wanati. OK. Au sa live na bana kini en tout cas les abaku bato balinga bonne musique. Bato balinga pe Gibson Mukondolo les 16 doigts ala on ça vraiment bien. Ya JP, na obeka ko simam sina obenga ya JP. Abi malika na yo pe obenga ya JP. Ah, nzambe na ngalika munene. Sombele. Mam si tianga na luseni na dai na dako. Tam suna YouTube oyo kanga te. Tous amis dans la même scène. Na tout na ye tu cherches quoi? Et après émission benga. Po ba bisa makolo pe kuna mabe. Ba comédie ba troublé ba Lorien ni moyen te. Ah ouais. Te. Taya. Lorien ni kapa lobaka te. Soka ba fungola muna ko tanga ba koma ba comédie ba troublé couple. Oh. Aka to jo. Mais il faut venir les troubles qui troublent. Tant d'accord. Les troubles qui troublent. Maloba. Na linga ke mingi. Ça bien. Aza bien na loyauté boy. Na kama bolingo butu mabe. Bah c'est ça banane tout ça. Ba produit. Et puis nous pende Sandra. Et que de cas peu prenez Lorraine. Oh lukani no anango déjà. On dit ba guna hein. Bata moi musuni. Yo moza musuni to ni bata musuni kwa. Aya ko musuni kolo. Kwa Sandra mtako bise musuni. Na guna e pene post. Attends d'accord. Coach. Pardon. On dit maté. Oza mayele. Mais mayele ngo olongolongo nyoso omemi ngo wapi? Na bolingo. Te na bolingo mayele te. Bone comme bêtise. Obala moi sino bimisa mbongo be mo préférer bo kabwana. Kapashu na nga tala ka risque et séparation. Mabe. Bo kabone po bozu. Mieux vaut bo kabona libela. Bo kaboni bozo mabe. Muto memela mutu mabe o éviter. Netinga ku mama na takinga. Na go boya. Tuko to fandi ambala to bala. C'est intégré. Boya lo ku to somba. To boya c'est intégré. Ayo bo rejene nga eh. Na comprendre te? O rejene nga. Ya la rejene nga ouais. To boya chiba. C'est intégré. Mais Kapashu ya keba ba dictateur. Ma belle on est angora. Kasi tant yo lobi mambo ko s'intégrer na bitin a oteinga. Il fallait kaka. Bato se balinga biso. To pesi bino bambote vraiment en tout cas. Merci la bino so papa Dior. Papa Dior na ABC penza. Ah Kapashu là. Na ABC abia zo kamisu pasi a Hollande biso. Ba produit au kondisa nzoto yango. Manya kutazane na taille na bien sans ventre. Oh ba produit à ventre plat.
eza awa na taille SN te nalinga pende konda lisusu te seke sarafu apesanga ti apesa apesanga mpenza nalinga nakota lisusu naza yango te me nakota lisusu okota po ntango na obakisa bamapasa sengelanga mpe apa ya sara likoko nini eza te naosengela opela nini oyo ya libumu oyo libumu eza yango ka bombo oyo ka uniquement mpo na libumu wasir uniquement na mélange ebeti plat nga siko aire moko boye ebetanga bacuki mpo na fufuti c'est ça yo sikoyo bafufu wana mpe fufu wana nga na semaine nalia fufu des fois oyo nyonso etikali mapa na mapa nga nazala bona bungisi rumba 4 fois fufu nabe makasi etalio kilo s'intégrer en tout cas papa Alexis Timba bosha mwana balobi motema ya mama de reine modera dera topesi bino bambote pesi bozali merci beaucoup na mama Odieta Kupumba na pesi bambote mama Lionel Mukendi na raisonno makasi mama Lionel Mukendi na pesi bambote depuis États-Unis d'Amérique. Capage TV. Capage TV. Capage TV.